carrière wana en tout cas etikala ki bongo te tolandi yango ti totamboli bamboka ebele toke ba Brazzaville nazongi na Congo na ye na boma na ko créer orchestre na ngai ya liboso the best kulu wa bankulu wana penza nde pa inalakisaki talent na ngai mobimba ti na ye kopusa na 92 na ye kokota na Angola nazongi na mboka na ye kokuta Estetika Palanka Estetika Palanka nazalaki na Sacré Zaza nazalaki na Dick Sende nazalaki na Maître Lido chape Mas nde obenga koma ivelwana na kati ya casting wana muto aleki na age zaka yo to maivel mutu pa dali nalobi na yo na ba journaliste na ba directeur na ba jury naza mukolo na bango donc naza mukolo ya ba mikolo nyonso kuna donc muto alaninga na sima za na 47 ans alandi yo te kaye muto alaninga na sima donc aza na 47 ans nga 59 donc talaka rapport wana donc respect bazo pesa nga na musala na age nanga na respect o nga nazo lakisa bango comportement nanga na mutu nango na libota nanga sake ba mani ye nanzela sake ba mani ye na balabala bolobela ni ye ngaya wana kozela mama bolobela ni ye ngaya wana baby Esalelina yo Maria Valença Esalelina yo Maria Valença Elobelina yo Maria Valença Etamolina yo Maria Valença la musalisi su papa wemba mama Amazon bisika zali na hivi kiko tina pe message pour mama Amazon Mama Rosa donc nayoka ki sango na yo na émission eleka ki na kisasa na quel boule vraiment batamusa ki yo pe micro balakisa ki yo image wana yo lobaki ozo sanga maloba vraiment lokolo ozo sanga maloba linko lobake olobaki loba moko na secret mais kasi secret yango ekomelinga olobi basala nyonso babengisa nga na Kinshasa vraiment soki bosali nengo na nga na koboya te vraiment po viva la musique eza école na biso vraiment yango elakisi biso makambo nyonso donc jamais natika viva la musique ya musika Mama Rose pa ozali ya yo yango wana kofuna longola salite nyonso elalaki na nga na gorge fo ebima nyonso même na palais awa donc il faut ebima nyonso cracher kotikala nga te à la partir wana bani kosala mbala moko ba exercice de voix donc faut ebima pena yoka ngo bongo mwana eza ba exercice nanga otala tango okoma neti tala sikoyo place okoma neti ngana kende ki mobembo okoma na eloko wana fo ozala ta na sende te Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Montrer un billet, la vie change avec Jamido. Jamido est là pour nous communiquer. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Jamido, l'initiateur c'était Yondinga. Akanga Masolo. Jamido, la chaîne par excellence. Jamido. Mbote bandeko balandi ba pesa confiance et pas ya carte pilar le bidodor de la presse. Toujours dans l'émission de Bino Obolingara Mingi, les œuvres. En tout cas, merci Mingi na abonné na ngai.
babone nyonso tu ya Gemidor TV bao nyonso tu balingaka chaîne na bango ya kitoko Gemidor TV oyo ememela bino bamasolo ya kitoko bamise ya kitoko merci na babone na ngai nyonso tu bambote bisika kozali mpe yo oyo nono okomi no abone na ngai te welela ntango yango oyo ozalaka deja abone na carte pila po ntango makambo yango ekopanza na lisusu ozalaka deja daya na position lobike ngai azalaka deja abone na carte pila et là je profite directement à saluer mon boss Deondinga en direct Suisse papa de papa babi papa ya bane belé boss azaka moko nga bien yo boss moko le mystérieux hein boss mystérieux donc boss azaka moko Deondinga en direct Suisse et pourquoi pas maman Bitandinga maman sociale maman Morondi donc maman ya ba maman de maman ayebi pasi ya bana maman ayebi kolela ya bana et là je vois directement encore à saluer à mon papa biologique colonel Kassongo André Kinshasa mon papa famille Kassongo mobimba yabino penza yango pourquoi pas ko pesa mbote bisika lelo wapi obayami so bisika pi émission eza gravée chez Donna Viviane Nteka babi la patronne maman Mokonzi maman Lopango Donna Viviane na kati kuka babi maman o pena somba Lopango na ye ya afuta la rana était Donna Viviane Nteka na kati kuka donc la salutation ebele à maman Donna Viviane Nteka et pourquoi pas ingénieur donc il est là à côté de moi donc babi moi na mobali moko maele tonda 3 solara bien et pourquoi pas ingénieur Moulumba ingénieur Moulumba donc Patrice Ngina Maou yango de la part de Carte Pilar ba Gemidor nyonso tu ya bino yango sans plus tarder wapi au Carte Pilar azali to pe wapi yo émission ya Carte Pilar eza gravé na sara bino minute na mboka ya Angola na profiter ko pesa bangolé nyonso tu bondi ya boitar di guano iti ça dépend ya RO e boyambela émission ya lelo wapi au Carte Pilar aza na plateau nazana nani mikolo to bike biso na Angola tozaka na émission moko to Hollande to na ba activité moko to Hollande na Angola na monde entier Angola mobimba donc surtout au Brésil wapi bato batisa la razap to bike toza na chaîne ka moko biso to Hollande mikolo yo to pe événement ezo leka na kati mboka Angola Strela unité Strela apako donc lelo naza wapi oyo Carte Pilar tozali to pe na yamina ni na plateau na biso ya les œuvres ya lelo na mbelbino Papa Wemba mite besali pupu na mbelbino Papa Wemba donc to meka kosola mo mukina Papa Wemba to yeba Papa Wemba aza nani Papa Wemba tia koma na ba place wana na ndenge nini akomelaki papa mo ba 59 ans d'âge na a comme na ba place wana to découvrir nanga na bino elongo merci à mon ingénieur donc to kende mbote Papa Wemba Samuel mbote Rose Caterpillar vraiment naza ne seriato vraiment ba santé vraiment ndenge moninga wa ndenge na lamuka ki po nzambe muta permettre amen donc grâce na ye naza penza pepele vraiment avant que to kende vraiment na motuluku to pe na sujet na biso lelo Papa Wemba ba bengo mingi Papa Wemba avant que to fongola pita maso na biso betela biso non moi le laka moko moi le yembo moko boy et la musabatu bana banda ko ba comprendre na ke yene Papa Wemba to otana TV mikolo wana eza makambo ya kosamba te donc vraiment eza makambo moko eza na kati ya makila mwana ya Rossignol quoi tant Papa Wemba ye moko alobi petit Rossi me ngai na milati nzoto ya papa na ngai mpona kobake fils de Rossignol donc nga moko pe Rossignol donc wana basambaka nango te na defa yango te quoi ezaka makambo ntango olobi mbala moko yango eyemba tinga mbala moko vraiment nga nakendeki mobembo ye nakomi na mboka ye nakomi suka mboka namoni molinga likolo monda ekobeta bato maboko likolo esengo nga nakendeki mobembo eyoyo nazongi na mboka ye nakomi suka mboka namoni molinga likolo lokolo ekobeta bato maboko likolo sango na mbotama na libota ya shungu voilà aïe
boyebi bandeko nanga bisika nga mona zali onje na mona na pumbu onje na vani na papa Wemba ye moko en personne donc ebi ke na vani pe na ye na vani pe na ye malgré to zo occasion ya papa Wemba ye moko te me to yambi chara na ye et ça la bien ouais papa Wemba mais ka kobeti la biso non parcours na yo papa Wemba tozo mona o minu na ngambo ya na mboka la biso ango to za la kata mboka la biso angola mais to to yeba papa Wemba oza angolais to poza na yo congolais ndenge ezalaka kaka mboka ya moluka oyepe boye pesa milieu. Ah ouais. Bon, eza vraiment absurde makambo oyo mpona kotala biso tobotami na Congo, okay. Na Kinshasa. Okay. Donc nga nabotami na Kinshasa, papa na nga biologique aza moto ya Kasai, okay. Mbushimai. Okay. Mama na ngai tango abotaki nga papa azalaka te akendaka mobembo molai. Ouais. Na mwa tango moke mwana kozanga papa te. Vraiment. Mama babalaki ye na papa oyo abokolinga ya Muzombo. Okay. Okay. José Lukitati quoi. Okay. Ye nde abokoli ngai ekomaki na tango moko fu bazonga na mboka na bango na Angola. Vraiment. Nde aya komema mama. Nga natikali continuer ba classe pour na komaki déjà presque na 6e des humanités. Pour na sa examen d'état bongo na ya poseri wana nonande vraiment classe penza ya malongo ezalaka te na Angola. Si sa classe na yo bongo sikoyo na biso na Angola. Okay. Tango nazwi diplôme na nga bongo na ye koya Angola. Na ye Angola donc nga naza 50% congolais, 50% angolais. Okay. Koti mbala moko na makambo na ya mboka, na koti classe awa na mboka, na koti na université Agostino Neto. Na tangi premier graduat, na te na licence, moi mugule kotaki na mboka to kataki. Vraiment. Vraiment naza angolais. Non, pour na bandeko ba olanda biso surtout ba olanda stress la panda. Stress la palku, au palku. Mingi surtout ba yoka lingala te. Oui. Ni no yebisa bango. Tu même angolano ou es un congolais. OK. Isso não é uma coisa de admirar. Exato. Porque eu sou angolano. Exatamente. Eu sou angolano. Pronto, nasci no Congo, mas eu cresci aqui em Angola. Exatamente. Fiz também meu estudo universitário aqui em Angola, na Agostino Neto. Então, hoje sou professor, mas dou aula de francês, porque eu estudei muito a linguística. Todas as línguas do mundo eu dou a aula. É isso. Quer dizer, estamos aqui em Angola, cresci mesmo aqui. Exatamente. Até agora, nós estamos a seguir o nosso caminho aqui em Angola. Muito obrigada, Papa Wemba. Samuel Papa Wemba, um mais velho de 59 anos. Aí, pá, que tá se bater. Aí, pá, Deus é pai, não é padrasto. E a Papa Wemba, então, lelo tu enviou na emissão na Bissau lelo, tu me kakoyeba mwa muke, tu zonga simate, mais tu yeba mwa muke, y a vie a Papa Wemba. Lelo to monyo na palku, na untel au palku, to monyo kuna ozo se battre, étant que homme, étant que grand, ozo se battre, obimisa pe mutu. Est-ce que, ezaki kaka yela ki osubitima boye, to pe bandaka pe kobeta mwa, ba musique wana, ba kote moko boye, qu'il compte, et après, ok, lelo, et puis ça met l'opportunité ya kokoma na untel palku. Vraiment, eza histoire moko molai, Oui. Na bandi musiki na nga na Congo. Ok. Plus précisément, naza kotanga na internat na Kikwiti na Bandundu. Yeah. Na internat wana emene ya tikaka orchestre moko kuna na Indobo. Exact. Institut Don Bosco na Kikwiti. Bapesaka nkombo Indobo Muzika. Exact. Wana kuna na bandaki carrière na nga musicale na 1983. Exact. Alors, tango toye kokolisa masolo yango tozongi na Kinshasa, nde pa ina kosangana na groupe moko toko na Vero na Kasavubu. Exact. Ezalaki ya Elvis Siongo, mwana ya Bavon Marie leki ya Luambo. Okay. Alors wana tobandi vraiment carrière na biso musicale, toye kokola na yango, tokoli na yango, ti toye kobima na le 2 janvier 1985. Na VV Center. Carrière wana en tout cas etikalaki bongo te. Tolandi yango ti totamboli bamboka ebele toke ba Brazzaville, na zongi na Congo, na ye na Boma, na ye ko créer orchestre na ngai ya liboso. The best kulu wa bankulu. Okay. Wana penza nde pa inalakisaki talent na ngai mobimba. Exact.
tina ye kopusana na 92 na ye kokota na Angola ozongi na mboka na yo nazongi na mboka na ye kokuta Estetika Palanka. okay Estetika Palanka nazalaki na Sacré Zaza, nazalaki na Dick Sende, nazalaki na Maître Lido, Chapero, avec président Dani Mandela, Figo Wadikanda. En tout cas tokobaki na masolo wana. Moi mobulu ezanga te na kati esika bato bazali e komona ke orchestre komaki na mbilinga ngana moninga na nga Sacré Zaza toye kosala akele egolo. okay Akele egolo lokola biso zalaki bafana ya Papa Wemba toza kobeta siko rythme ya viva la musique. exactement Tango Papa Wemba komaki na temps ya kobima na prison tango bakangaka ye mboka liboso ayaka ezalaka Angola. Alobi oluke na nga orchestre moko kuna ekoko kompanie ngai tango na kozala na séjour na nga na Angola. Vraiment cousin na ye André Shungu atambolaki Luanda mobimba mpona koluka orchestre ko kompanie Papa Wemba. Mais jusque là akokutana na ndeko moko Papa Dieu que son homme repose en paix mikolo euto likato kundaki ye. Ye mtabengaki André Shungu cousin ya Papa Wemba ke yaka ba petit mo bayemba ka onayoka na timbre pene ya Papa Wemba. Dunaoka kapena viva la muzika. André Shungu ayaki akutanaki na biso ayokaki biso nde ayako pesa relais to solona Papa Wemba dans son vivant. Bongo Papa Wemba tango ayaki tozala kobeta naye kobeta tozala kobeta naye nde natikalaki vraiment na notion wana babiloko azala kolakisa biso ndenge tokokoyemba ndenge tokotema na podium malgré tozalaki déjà bamusicien mais tokutani na grand loup ya ndenge wana lokola Papa Wemba Jules Shungu Wembadio que son âme repose en paix, Aza immortel. Vraiment. On a ce que ça y est partout dans les cas. Vraiment. Oui, Kolanda Yaka Kandenge obété biso un peu de parcours parce que le lot a vraiment la tenté pour beta histoire mobimba. Donc moi parcours à nommé qui obété la biso tango yaki okutaki baninga na 92 wana okutaki baninga bo développer petit comme que bosali ya bino moko pembeni. Parce que tango bokutanaki na Papa Wemba to petango okutanaki na baninga nde bobandaki nini ba difficulté nini oyo okutanaki nango na tout ce temps wana banata wana nyoso tout obimaki te obima pe ndenge obimoko ma grand po e akoma lelo kaka na 2024 oyo elota moyo obima po anite banda tout ce temps wana obimaka déjà na ndenge na yo. Bon vraiment ezalaki là c'est nazako zwa pena musique penza lokola distraction quoi. Ah ok. On a déjà formé, on a licencié na linguistique. Okay. Donc nous avons fait une formation on a vu pour ezalake nazala cadre na pays na biso pe lokola. Donc nous avons ça la misala nanga nazalaki to ça na ministère de l'agriculture na travailler na ENSA. Tout ce temps-là, nazalaka akobeta musique moko soki naza libre ya musala. Donc yaje kizengi kaka na mekaka. Idi yakala to sakana, yakato beta mwa boroyo. Mwana ye na beti. Mais vie na nga ezalaki toujours basé na formation nga na salaka ya classe quoi. Okay. Sikoyo to na komi na mwa temps oyo vraiment ekomela nga makambo ebele na vie. Na perdraki makambo nyonso nazalaki nango na vie, voire même na famille nanga. Na perda mwasi akinda na famille na ye na bana natikalaki nga moko na bandiko battre pour se battre quoi pour na lukanzela musu na koko bima ekomaki mwa muke pasi vraiment mais lokola naza moto na nzambe na kati ya église néo apostolique na bundaki ti makambo ekomi lelo tokomi église nouveau apostolat authentique nazo continuer toujours koyebisa nzambe sala oyo toyokanaki na ye. Exactement. Na mwa mikolo uti koleka mwana na nga Misatu Leslie alobi papa yo lingaka mingi koyemba oyembaka mingi na ndako nga lelo na nga yoka sango na yo etambola mokili mobimba. Wow. Na komisi yo na Estrella Aopal. Wow. Papa esengeli okende obeta kuna. Aha. Wana abi oh. Abi oui mama alobi penza dongi turo poto chayo penza en épreuve. Donc oyembaka pe trop tolendi koyokola. Siko to muto mona yo penza okende kolakisa biso bokasi kuna ngabi salamo. Nazaki kut na wish. Okay. Abenga nga kobenga na telefone. Ngabi bon nazo ya lokole zane wana. Na ndenge na yaki jour pe koki kodi na nge bimi on ba komisaki nga bana ba pesi ngambo
nde nakendaki Teste. na zap studio Ok. na nepa toza kosala teste Mm. osali teste balekisi yo sikoyo na casting Surtout okende kosala teste wana est ce que badifficulté ekutanelaki yo te na kati ya teste Ah, wana wana etanke e- okuti bagene tala mpe baza ebele parce que kuna eza mpe ezalaki mpe mwa guerre kokuta mpe bagene tala baza ebele bagene garçon surtout bamingongo mpena place wana okendaki mwa difficulté ezalaki yo te ntango okende na teste wana. mpona nga difficulté namonaki kaka namonaki vraiment une grande multitude ya bato molongo ebandi awa nazomona suka nango te Vraiment. donc nazokóma te pai nini nakokose présente natelemaki kaka na molongo mais molongo ngo mosika nazokomprendre est ce que nakokóma lelo nde jeune fille moko ayaki abi papa yo mpoza candidat nga bi wi naza candidat mokoza na molongo te bamikolo baza na priorité kokɔta mbala moko na kati Ok. nde sikoyo nakɔtaki na kati natelemaki na porte yo difficulté nanga ezalaki wana Ok. mais na likambo ya nzembo nde nazoleka ngo kaka lokola mai ezoleka na gorge donc vraiment wana moto akoboyisa ngo nga aza te Vraiment. ouais. sikoyo oyebisa biso no secret no ezalaka nini komona parce que nde tozomona tomoni kuna na palu kwana bato bazointerprete bato baza mo ebele bao bazointerprete aigle fali pupwa baza ebele bao bazointerprete baza telema ebele bazointerprete bato kuna so ntango yo okei badifficulté nini okutanaki nango komona un grand papa comme toi oki kointerprete papa wemba oyo azalaki mpe esu vie lokola yo moko esi akufa na ye mpe et surtout chose grave papa wemba aza angolais te papa wemba no angolano ele un congolais na mutu ele un zaire te é um congolais mesmo um langa mas você fosse tá saindo num texto onde que tem os angolanos tem toda a raça mesmo aí os angolanos brasileiros isso tudo. Mas tem interpretado língua lingala e um músico que já é falecido no Congo Democrático. Aquilo aí, não senti isso uma diferença aí, porque não, talvez eu come para cima, como o Cali. Ou eu tenho ele, eu vou interpretar muito bom. Mas o Cali, exatamente, tem o que tem en tout cas, kuna eza international. Ok. Kuna vraiment ezoloba te oyo biso yokanisaka ntango mosusu na cité tolobake wana langa wana shungu wana asadu kuzidu te kuna eza makambo wana te kuna eza international voire même bazointerprete ba Michael Jackson Oui. ba Pablo Vittar bazointerprete ba Céline Dion alors nga nakendaki kointerprete idole nanga donc papa wemba oyo nayembaka ye na facilité Vraiment. donc natungisamaka te ma makambo etali voix makambo etali timbre na ye makambo etali banzembo na ye po mutu nanga eza mémoire ya papa wemba donc nzembo moko to yo koloba nanga papa wemba nalobaki nayebi yango te eza un peu difficile donc nyonso ya papa wemba ezala na kati na donc nakendaki kuna nayebisi bango papa wemba basepeli bayambi nga vraiment avec tous les respects Vraiment. bapesi nga respect makasi balekisi nga balobi lakisa biso papa wemba Vraiment. ntango na bandi koyemba nayembelaki bango au nom de l'amour. Est-ce que c'est pas bazana ni balanda ba Au nom de l'amour. Nzembo wana ntango nayembaka ngo nakanisaka likambo moko ekwelaka nga. OK. Likambo wana ekwelaka nga ntango nazoyoka nzembo wana nde ezaka consolation na nga. Donc likambo ekwei mwasi akei natikali nazo raisonner mais sikoyo ekozala ndenge nini. Vraiment. Mais suka nango atanke bonzambe na kati na nga nalobi nalimbisi ye kaka nalimbisi ye kaka donc ntango nazoyemba ngo nakanisaka likambo wana nakolinga kobanda ngo na débité nayemba yango mingi na katikati OK. nalobi eloko yango ezokima nga mwa moke to continuer comme ça soki eyenga moko Vraiment. Et merci encore à Maman Bienvenue d'Acosta, André qui suisse, Maman Mami Tona, bateau parce que na vraiment Caterpillar, na 4-6 bateau na Caterpillar, émission Oyo, il y a les œuvres et qui est toujours les topé l'icolo, donc merci Nabino Bisca Pozali. Ouais, si que par rapport il y a mon mot, secret non vous mettez à la rani parce que au tala, au mauvais de 59 ans. Na ba souffle o ba énergie oyo zo transmettre bato kota la ba jouiriste ba olela
Jiri sa kokite ma emi se tangabi. Non, vous êtes inquiet au final. Idée stratégie donc mais darani ni pour na ko garder énergie on a peut voir na yo chaque fois dans toujours sec. Et zarani ni stratégie vraiment stratégie nanga eza esika mosusu. OK. Esaka batoli o tozori pa ba mikolo quoi. Vraiment. Au biso tant to bani muziki tozoki no répéter pas loi momakiadi. OK. La deuxième mérite tozo répéter kuna. Donc bazo pe biso déjà mayele ndeni na ko garder voix. Surtout biso ta voix likolo boye faut koyeba. Donc faut la penza na diète vocale. OK. Le diète vocale wana faut ba biloko nini okolia. Wow. Pour exemple, biloko mosusu okolia ngo voix et baby yo mbala mo. Exact. Donc na respecter na liboso biloko nini nakolia. Et premier numéro na ngai ezaka na tango ya ko brosser. Wana nde soki na raté eloko wana voix na ngai baby. Ah, ezarani na tongo pona brosser soki yo za wana okoyokela nga mawa. Ah bon? Tango wana brosaka. Nako bino mona ba tebeli ba brosaka azo broseka amino. Nenga na sokola munoko na mungongo mbala moko. Ah bon? Vraiment pas une azo brosser nako si ça 1 litre ya mai kaka. Oh. Ah oui? Donc nako sala voire même 30 à 45 minutes pour na brosser kaka. Wow. Au fond longola salité nyonso elalaki na nga na gorge. Ah bon? Faut ebima nyonso même na palais awa. Donc il faut ebima nyonso cracher ko tika la ngate. OK. À la partie wana bani ko sala mbala moko ba exercice de voix. Eh. Donc faut ebima pena yoka ngo bongo. Moi les exercices nanga. Otala tango okoma neti tala sikoyo place okoma neti. Ngana kende ki mobembo Okoma ne loko wana. Faut oza tana sendete. Oyo nini osali ngai obimisi ngai umana miswa bato Bibi pasi nanga na loyembo batatu bakamwenga oyo nini osali ngai opakolinga soni na miswa bato divine pasi nanga na loyembo batatu bangweninga. Bravo! Merci. Ah merci. non, 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 Merci. non, 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 non. Merci. Vraiment. Merci. Ah! C'est qu'il est où? Eh, tu vois? Na évité, c'est la toute première fois que je suis à garder à mon na ko brosser. Parce que je sais pas, tant que tu l'auras tout ça, tu vas y inviter. Pour rappeler la making, à Jamouké, mais la making, mon bimité. Donc, à part ko brosser, on a pas physique, kaka, ya ba voix, ba répétition. Toujours. Ah, surtout awa na cage. Awa na cage nde mama ya likamoko. Voix otoyembaka eutaka na gorge te. OK. Voix toyembaka eutaka na libumu. Oh. Ntango ezomata na force wana aikuta cage na yo keba na tibere Wow. keba na bapota na poumon C'est ça. donc il faut ozalaka moto okimaka bambangu osalaka bafizi awa fo ezala ya kofongwama gorge wana fo ezala deja ya kofongwama. OK. Donc travail nyonso wana vraiment ekolia yo mwa temps. Wow. Ekolia bino temps penza kokoma koto nauti nango musika. Parce que batebele bazokamwa papa wemba suto kaka komi kuna na na vient na vieux féroce papa féroce na mabord je te salue donc pas bon guérison jusqu'à pour le papa féroce donc on a toujours na cœur atina message moko abi carte pila papa wemba toza ki na ye awa na biso na mabord papa wemba beta ba jamais beta ba show mais on dit maté ba mungongo papa wemba zo bimisa kuna. Donc tout le monde a une question, on a une question qui a retourna par rapport à Mungongo, question où t'as pas à papa féroce na mabord. Donc tout le monde par rapport à Mungongo, donc papa féroce j'espère qu'il passe aux alliés. Aujourd'hui déjà réponse il y a c'est que les pawemba pona Mungongo na yo. Oui pawemba siko yo yebisa biso par rapport à bozo kendele boye. Boza combien na kati ya topé na casting tant boza ki combien na kati ya casting o bakangaki nombre bakangaki ba o ba olekala ba vote et tout comme ça. Bon, en tout cas, batu ba komamaki
na Unitel Style à Sao Paulo, Angola Mobimba, Vraiment. tu as 36 000. 36 000. 36 000. Na 36 000 wana, tu as 36 personnes. Pour tu as 5 castings. Vous sali lelo, bamusu balongwe, bamusu batikali. Bozongi liso après 2 jours. Vous sali sous casting, bamusu balongwe, bamusu batikali. 5 casting, ba ko sala au final ya casting. Na bat bazoki na ba province, ba ye na Luanda, to beti na bango fara. OK. Le fara wana sko to tikala ki on dit 121. Le 121 wana to yo ba ye ko sala, to tikali 36. OK. Parce qu'on a 36 on ne tozo beta sikoyo neti lobby eleki gala et 3e gala et beta maki misatu balongwe misatu baleki. OK. Donc to tikala sikoyo faut to tikala 18. OK. Na 36 to beti faut to tikala 18. 18 on a to beta demi-finale. Demi-finale on a to tikala 9. 9 on a to beta finale, il y a 2 tranches. OK. Tranche à liboso biso no so 9 to yemi. Si ma baponi batumi bale o ba voter bango mingi. OK. Bango ne ba kobeta finale o ya suka. Vraiment. Na kati ya 7 wana ba kotikala ba beti bataille. Donc lutte quoi. Match de barrage. Vraiment. Ba kozwaka moko. Wow. O ya kobima 3e. Jesus. Bino 6 wana bozongi bandako. Biso to continuer o to beta sko finale ya suka ni bale wana. Donc tina zolo baboye na ba jiri bango balobi yo to kondi mato sukawa. Donc faut comme na finale. Vraiment. Pour la finale wana nde kata makamba. Voilà payé kata makamba. Vraiment. Parce que par rapport il y a un débat qui déjà 300 et 365 300 combien 36 000 personnes. Si vous qui n'a 36 personnes. Ah, les autres balukaka donc si donc éviter ce beaucoup mais sous combien. So parmi 36 j'espère que vous posez na kati. Posez na kati. Yebisa biso na bataille ya oyo. Tu es sûr naba parce que ah ba bien comme il kamba vote na bataille ya oyo na bataille ya oyo tu es sûr que OK na biso tina finale to kuna est-ce que ba makampe za ke mo ba kokose za la nango pe ba de CCC ya ba tricage mo ke o ala mo na mboka to legise o mo na mboka te to tsae boy ba jona kuna na no remarquer ngote. En tout cas vraiment eza moi moke passe pour makambo wana eza. Ah bon? Po ozomona jiri wana ozomona na liboso. Vraiment. George Antunes, Anderson Mario, bakobenga ale mususu Rui Orlando bachewana, bakozwa ale mususu Monsieur Musu bachewana. Donc bango bazali ba représenter ya jiri. Mais eza na jiri moko eza na sima ya rideau. OK. Bakobenga bango ba héros dans l'ombre. Wow. Bango ne bakata kalisoro. Vraiment. Bino bolobi na bino me bango ne na sima kuna ya rideau. Bazomona bino bozomona bango. Okay. Bango isko la majorité angolais kuna azaki. Oh. Namoni français, namoni brésilien, namoni américain. Namoni baza na kati. Baza kuna na kati na sima ya rideau mo ebo mona bango ezaki. Okay. Bango bazaka bato ya litoi. Bango bazaka bato ya scène. Koyeba nani penda zo présenter ki artiste. Potozo ko interpréter musicien moko. Alors pour interpréter ye ezate o interpréter nzemo na ye mais on lakisa ke ye wana to mona. OK. Donc à partir ya voix na ye, à partir ya nzembo na ye, à partir ya ndenge atelemaka na podium donc nyonso tout ezo compter. Ah voilà. Donc pour ezala bongo pour ba voter yo ezo senga te ba beta batota. Ah tant musu batota ko ozala neti na kana ngai na lelaka mingi mokolo wana. Vote fongomaka lundi alors que tokobeta jeudi. Wow. Vote fongami lundi mais lundi wana vote nanga eza koleka te. Ouais. Bat bazobenga mais ezoleka te. Mais entre te baninga musu ezalaki koleka. Vraiment. Neti petit nanga wana Janilson Pop Smoke. Ye bandaki déjà koleka. Ouais. Yanga ezoleka te mardi. Même bat bazobenga ngai surtout moi si nanga na bana baza ko réclamer mais numéro na yo ndenge ni tozopesa ba ezoleka te biso mo ezoleka te. Mais ti mercredi na ye kolobango na émission et pas ya Patricia Pacheco. OK. Pour ça que émission ya Grande Chimaya en tout cas na réclamaki le rôle ya directeur ya production a moni vraiment le non. Kata émission intervalle. A bengi bato a régie bo fongola non numéro ya Papa Wembe ndenge ezoleka te. Vraiment. Tango ba fongoli ba bien to vérifier ba vérifier boye
Ah, te meka ba meki e fongwa. Notre tricage était là. Donc déjà na mona ki pa na nga na mona Molili déjà ezalaki da te. Moi place molili ezalaki place Ok. wana. Mais lokola nga nazalaki sûr de moi-même, nayebi ke na podium na ko convaincre mokili mobimba. C'est ça. Yango bomonaki salle mobimba etelemaki. Etelemaki en tout Na cas. ba jury ba telemi donc balobi oya mutu aboye moye boche kale ezate. Vraiment. Boposo boche nga kale bakoloba minaki bato ta esalama ekolo. C'est ça. Bopo makambo wana euta mosika kwa. Donc Vraiment. na ya nango. Nde na yebisaki bango na casting ke na ye awa kosala aventure te. Na ye mpona kolakisa kosala travail na lakisa talent na ngai. Vraiment. Alors je préfère mieux tokoma na bino kati na finale. Alors bango moko ba jury ba ko interpréter pensée nanga. Balobi você mesmo, mais velho. Eu quero te ver mesmo até na final. Quer dizer, eu estou lá para fazer meu trabalho, Exato. apresentar o Papa Wemba e chegar até na final. Exatamente. O resto, Deus que sabe o que ele vai fazer. Exatamente. Mas ndeko benga koma ivelwana na kati ya casting wana mutu aleki na age za kaka yo to mai vel mutu pa dali. Nalobi na Obi yo, ozana eko mwa nalobi na yo, na ba journaliste, na ba directeur, na ba jury naza mukolo na bango. Donc naza mukolo ya ba mikolo nyonso kuna. Donc mutu alaninga na sima za na 47 ans. Ah, alandi ote? Kaye mutu alaninga na sima. Donc aza na 47 ans, nga 59 donc talaka rapport wana. Donc respect bazo pesa nga na musala, na âge nanga. Na respect o nga nazo lakisa bango comportement nanga. Na uta nango na libota nanga. C'est ça. Banda bomona kwa biso famille ya bakoko nanga, bango nyonso ba pasteur. Bango ba pasteur, do ba lakisa biso na éducation ya malonga. Exact. Na tangi na ba internat, na zo éducation ya malonga. Donc na ti lelo nazo continuer toujours ko sambela na saka na éducation ya malonga. Donc na laksi bango ango. Bango bazo pesa nga un grand respect en tout cas, naza vraiment Muito obrigada, Papa Wemba. Estamos quase no final do dia de hoje. Qual é a mensagem que tu vai deixar na bafana yo, na bato baolinga Papa Wemba, bao baza na étranger, bao voter bino, bao voter ondengeni na moyeni no ko voter leo. Est-ce que vote wana ezaka na Angola awa to mutu azape libanda akoki ko voter? Message pour na bato surtout wana, pode ser em português, pode ser em francês, em lingala, para ajudar todo mundo que estão lá fora do país, o Congo, Europa, Suíça, todo mundo que estão aí, que dá para votar e apoiar o Papa Wemba. Pronto. Olha no câmera. Esta questão, essa pergunta que eu esperava muito, porque estou a ver mesmo nas médias, todos estão a me gostar. Exatamente. Toda Angola está atrás de mim, está a me apoiar. É por isso que quero aproveitar apresentar a minha gratidão a todas as pessoas que me votaram naquele dia. Quer dizer, até na rua passar, estão me gritando, nós te votamos, vamos te votar sempre. Exato. Quer dizer, eu fico alegre a vos agradecer mesmo. O vosso ato entrou mesmo no meu coração. Está mesmo bem guardado. Exato. Continua sempre a me votar, na meia final até na final. Exato. Porque o que é mais importante nesse concurso é os vossos votos que vai me levar até na final. Exatamente. Porque eu vou fazer meu trabalho, vou cantar, mas os vossos votos que vai me empurrar até chegar lá. Exatamente. Em cima. É por isso, mais uma vez, muito obrigado a todos aqueles que estão a me apoiar através dos vossos votos. Exato. Deus vos abençoa. Exato. E vos abençoará sempre. Amém. Com esse acto. Amém. Muito obrigado. Nós vamos aproveitar para colocar Angola na Lingala. Pour na koyebisa bandeko mosusu baza na étranger lokola. Donc bamoloka stars. Nayebi ke Papa Wemba atika académie musicale. Exact. Boluka te botuna wa eza na mboka nini? Kaka pa yo ozali lukaka koyeba koyoka okomona kaka muzika moko azawana. Donc école Papa Wemba ezali sika nyonso bozali bovote. Nakoloba nanu awa na Luanda. Na Luanda tozo vote ka na 19611. Ubengi ka numero wana. Na Unitel, ubengi numero wana, ukomona eleki. Soke eleki, okati na yo, bakozongi silo message, pona koyebi soke o vote. Sima,
okobanda kobenga na yo lisusu ti selon saldo na yo kaka selon crédit na yo quoi. Donc obengi ou bien okomi message otindi na numéro wana 19 611. Donc vote a promis bo voter pour na ngai. Alors nakoloba lisusu pour na baninga bazana étranger côté tout bozali boko voter Vraiment. boko voter neni boche plus 244 bobakisi 923 boche 1 na sima ya 3 bobakisi ko numéro nanga 19 611 et comme numéro complet. Donc ceux qui ont bien numéro wana eleki au votenga. Vraiment. Ceux qui peut ozana ka na kati même na numéro ya Frisel oko votenga. Ah ok, le qu'on peut oui, question mon payer la yinga. Mon fils m'a demandé ça Jesse Sky a tipu na question ma eu quero votar mas no Frisel não tá dando certo. OK. Yeah, essa questão mesmo que o meu filho também me perguntou isso. OK. Pour na voter na Africell. Otie 923 1 19 923 1 19 611. OK. Donc ce que tu wana oko voter na Africell. Mais na Unitel direct. OK. Yango wana penza. Donc muto azali banda ya pays ndia kotia code ya Angola. Donc même na France, Paris, Suisse, na Kinshasa partout. Tu redemander, tu sais, la demande. Car quand on a demande, c'est tout le monde n'est pas boss, ne biso. Deyonzinga. OK. Deyonzinga, les grands producteurs. Papa moro bien, solara bien. OK. Donc, on peut savoir, on passe un message, moro pas naïe. Azape moto mamawa. Les grands boss. Nasina yoka komono kala. Deyonzinga, na yoka yango, na yoka yango. Na lukaka nini na komona na nayo. Vraiment. Donc, on a un grand producteur. Alors qu'au moment où on a un producteur, vraiment, moni makambongo, les lots, na kutani, na la rose, les caterpillars. Donc, les lots yo a poussé na pembeni na yo. On a zolo, et si ka ozali, chaque pena maboko no wana oyo ke la kabato mawa. Vraiment. Donc, et si makaka bik, et si ma téléphone, et komaka numéro wana ndenge na lobaki, plus 244 923 1 19 611 au voter ngai et après ils appellent ma solo to ko solo ya production. Vraiment. Donc ça na maboko no. Donc ce qui na yoki maloba na yo ko loba na sima ya rose na kozwa yango. Vraiment na saka na attente ya maloba wa. Vraiment. Donc un message est bien passé pour tout le monde à mon entier. En tout cas, tu voter massivement pour nous aider papa Wemba, tu aider vraiment. C'est notre frère, c'est notre papa, c'est notre yaya. Et ça a aussi plaisir et en mon aïe à comme place wana. Et des sengopé et bisomoro pekak. Et des sengopé et bisomoro donc to la musali sous papa Wemba maman Amazon bisika zali. D'ailleurs tu fais continuer un peu message pour maman Amazon Ah Mama Rosa donc nayoka ki sangona yo na émission elegaki na kisasa na quelle boule. Vraiment. Batamusaki yo pe micro balakisaki yo image wana. Yo lobaki ozosanga maloba. Vraiment. Lokolo ozosanga maloba lingi kolobake olobaki loba moko na secret mais kasi secret ngo ekomelinga. Olobi basala nyonso babengisa na Kinshasa. Vraiment. Soki bosali nengo na ngana koboya te. Vraiment. Vive la musique et école na biso. Vraiment. Yango elakisi biso makambo nyonso donc jamais natika vive la musique a musika. Mama Rose pas ozali ya yo yango wana. Vraiment. Message pour na ubana wish ba ozela yo babi na final après final ba ozela maboko ko fongwama bana wish bazaya kolela kuna bazo kokate message pour na bana wish pour na bana Kabinda bana Bengela Wambu Lubango de Kabinda kunene message surtout mingi bana ya wish pe Kabinda. Message na ngai pour na bana wish. Serait meilleur pour ces aux irmãos. Vocês são meus irmãos, minhas cambas. Você conhece muito bem a nossa província do Norte, província do Uís, província do Zai, Cabinda, Kwanza Norte, Malange. Eu sou para vós. Estou a fazer essas coisas também para apoiar muitas coisas. Exatamente. Porque eu trabalhava cada vez mais na província do Uís, no município do Bembe, naquelas comunas aí, Kinganga, Kinkondo, Ukulu, Pambu Matombe,
eu tenho uma fazenda aí, fazenda apropriada, eu sou o proprietário. Exatamente. Eu sou o promotor daquele projeto que está lá. Até hoje estamos a esperar a ajuda do governo para que possamos implementar esse projeto. Então, eu sempre estarei convosco, e por isso voltei um pouco aqui em Luanda para lutar nessa concorrência da música, aquilo que vou ganhar, vou levar na minha província. Exatamente. Para estabelecer, implementar muitos projetos lá. Exatamente. Eu sei, porque não posso ainda falar daquilo que está no meu coração, não é? Mas eu prometo que eu estarei convosco naquele dia. Exatamente. Muito obrigada, Papa Wemba. Manda compromisso a todo mundo que te conhece e todo mundo que te gosta. Bambo te pona batu nyonso to balingaka yo. Vraiment. Mais ba Congo ba olele ba bi foko pesa ngo peta na ndinga ki Congo. En tout cas, wana eza moi mystique moke quoi. Vraiment. Moi côté wana bozela nanu tokoye kolango sima. Vraiment ka au place to komi nazo raisonner na bateau yo batiaka nga maboko. Moni tina komi lelo boye nazo beta bitumbo yo. Nazo raisonner na Sima Udimbu. Sima Udimbu ya Maravilia. Mwana mobali wana azana mai. Azo sala musalame. Chaque tongo oyoka. Roi Pharaon. Le kakuna na Athème. Levantamento. C'est cartao. Donc nazanga rangote. Mwana mobali wana Sima Udimbu. Bionique. Oyebi kenzembo no ezali. Nazo bomba ngo ha. Patrick Makwela. Petit nanga moko boye, Toko Simon, les cordonniers mystiques. Donc yo na monite cordonnier nyako le kayo quoi. Yo za artiste ya artisan, ya yo yango wana. Nazotala Lizarazumbele, petit nanga quoi. Yo ozo réclamer mais via libanga ezate. Amen, libanga fozela. Vraiment. Mais pas yo zali ozo comprendre makambo ango. Donc nazotala paradis à Paris. Paradis à Paris. Donc bino boyi makambongo ba poa wana do ezalo kwa neti mwa mutuka te. Sali mwa fuiti muke mais ça na batu bazo tindika ngo po parar te quoi. Mais ezalo ko la bino boza wana. Nazotala liseke. Liseke. Bulbatimba. Boulou. Jamais na bossa na yo quoi. Vraiment. Yo amasta na nga webika ndenge zalaka. Donc bozé belé trésor milenda. Nazomuna Rams. Donc yo za mutu moko place ozali Ario Mbala. Vraiment. Afo belga. Baza tellement belé donc tellement basé belé. Le toten Adanganche. Vraiment. Mais au bout de mutu moko abena ngana peso ba bonne chance na peso ba mbote moko ba ki moko auzala manager na yo. Orlando Boka. Oh, ça c'est mon petit frère quoi. Vraiment. Orlando Boka. Commandant Orlando Boka. Vraiment. Ça c'est toi le grand manager quoi. Yoza ya palais. Vraiment. Yo atana tangite pa yo. Ya bagi carte pilar yebisaye. Donc marambo wana tout attirer langa les charges. Orlando Boka, petit nanga penza ya motema quoi. Yekuta do somela ka batu ne ba crédit. Yo defate. Orlando Boka maramba do sala a somela ka batu ne ba crédit. Ya zaki na Dubaï. Inspection a fait mon crédit pour voter. En tout cas, merci mingi na Orlando Boka. Babilo Raboye donc fora yondo salango. Dona Viviane ape alobiye mo pas na sima ya marambango. Ma Vivi Dona Vivi pe ba Vivi ngala ko posta note mwana ngiri nkoto. Vraiment. Ka ngiri nkoto na café donc to saka eloko moko quoi. Donc na ko posta na te. Eloko aneza ya bino bocha maboko tokende liboso quoi. Vraiment. Merci Papa Wemba, nous sommes presque à la fin. Avant de clôturer l'émission la biso, moi lola kamoro boye et ça la biso bien. Moi lola ka penza et ko sa bino vraiment kitoko makasi nazo zongela ka nzembo wana po mikolo yango ndeza inational. Sake ba mani e nanzela. Oh, sake ba mani e na balabala. Oh, bolobela niyenga ya wana kozela mama. Bolobela niyenga ya wana baby. Oh, Esalelina yo Maria Valença. Esalelina yo Maria Valença. Elobelina yo Maria Valença.
etamboli na yo Maria Valencia. Vraiment. Pour moi, je vais bien. Donc, votez massivement. Mes abonnés, bon, continuez que voter. Bon, voter. Faut pas rapide. Vote en dans les 14, hein? Bon, demi-finale, ils ont les 14 novembre. Dans les 14, déjà, vote en déjà. 14. Bon, ça l'équipe Morobo. Bon, si c'est dans le quart de finale, on est ici là. Bon, ça la groupe, il y a 6. C'est ça. Le reste, il y a 18. Donc, on a 3 groupes. Premier groupe est le 14 novembre. Deuxième groupe le 24 novembre. Troisième groupe le 21 novembre, le 28. Donc, le 14, le 21, le 28 novembre. Ce qu'on a bien noté sur le classé, le 14, le 21 ou le 28. Donc, toi, ça l'a déjà branché à partir du 14. Donc, maintenant, on tente kaka. On tente. Bendele ya Angola et Kouya te. Bende la bana wish eko ya te tozawa na kaka bana ya papa wemba viva la musique donc yango pibino pe boko ya te donc botombola bendele ba artiste c'est tout musicien ya Angola to dans la soudé ko soutenir vieux et sala bien makasi to soutenir vieux donc bon dans la carte bon monde nga na publier ki lobby na ba commentaire ba comme vieux wana vieux na biso. Mais vieux en gros là qui s'en na bolingo ya ba vote en tout cas na sengi na bino nyoto to ba ndeko nyoto to artiste comédien ba artiste musicien ba journaliste bon parce que sengi na bino nyoto tout vraiment to voter massivement pour to funga pe totombola bendele surtout to la musa papa wemba na kati ya mboka ya Angola et merci la bande ko to bazaki brancher la biso moko na lelo. J'espère que to comme presque n'a fait déjà ya émission la biso ya lelo. Continuez de vous abonner sur notre chaîne et vous serez jamais déçus. Babi chaîne zaka moko pour mona maramba bo faut yaka na Gemidor pour mona maramba bo faut yaka na émission les œuvres donc sur les œuvres ya mieux te ko na ba œuvre te na ça bino mettre fois ce qui ngana ya mieux na plateau na ngate c'est ko na ba œuvre te c'est que non on va dire compter parmi bataba œuvre te donc ce romoni là batamine ne ba le na plateau c'est que et si ka yo zali mi comme ça ce qu'on a œuvre pour carte plat pe ayamba yo donc non après ça travaille kana ba neuronio surtout donc carte plat fimura boya na erando fimura boya na ngambo boya problème na mututu donc to katara kara o esimbite so esimbite donc to katara pona pour respecter minene quoi biso batamon joto et ça la moi bien sûr ça na respect et merci mingi tonton Binzo Milai, le grand délégué Nakati ya Kuka, tonton Binzo Milai, et pourquoi pas la nouvelle alliance Mobimba, ya Bino Yangoyo, na lingi Bino trop. Merci, à la prochaine numéro. Bisous, bye. Elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Je m'endors. L'initiateur c'était Yontinga Akanga Masolo Gemidor, la chienne par excellence Gemidor, oh numérique Gemidor, oh number one.